ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Ezayondolo bakie, Ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, Osunga kabasi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o Nzambe. Pona nini pasi ya boye o Nzambe. Yahweh, Yahweh, yokalo sambo nanga, ngai mwana na bampasi elekie, balandi ya émission na bisoto bondela to sambela elongo, balandi ya chaîne na biso ya ABC1. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur. Mbote o mabota mabino. Tika Nzambe aleka na kopambola bino. Bino baye bokatisi elongo na ye. Pon ya mibale ya kokota na mois ya mars. To bénir bino peuple de Dieu. Bisika nyonso bozali. Nzambe a pambola bino na kombo na Yesu Masia. Lelo lisusu toye liboso na bino pona kosola na bino na tina na mois de mars. Na tina na mois de mars nde toleki kosola na bino. Tokembangu kotanga mokanda na Genèse chapitre lango kaka 49. Genèse chapitre 49, Tozui verset Nabiso 5e. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont les instruments de violence. 6. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabile. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. 7. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Nzamba pesa kibiso mayele ya kolobela chaque année spiritualité ya kombo ya mwana moko na moko a Jacob. Lokolo abota ki bango 12. Nde tozolobela. Tolobela ki na janvier. Tolobela ki na Lévi. Non. Janvier tolobela ki na yana bango Ribin. Nous avons vu la désobéissance à Ribin akomaki mbanda ya tata na ye. Toye komona mois ya février ezali caractérisé na Siméon o azalaki na kanda parce que ba violaki leki na ye Dina na Shichem et ye Siméon ake kobenga leki na ye oyo alanda ye na kombo na Lévi. Tomonaki mois ya février comment ils ont caractérisé spirituellement. Ils ont caractérisé na méchanceté, na violence. Et comment Jacob a qui maudire moi naye à cause de la vengeance. Il fallait qu'il y ait tikandengo wana, mais akei a continué ango. Siméon a bengi leki na ye Lévi. Certainement expliqué voilà comment ba violer leki na biso na ba pagano.
Et ndenge qui na biso aza violé, biso il faut te venger. Makila leki na biso. Bien meilleur quand madame. Oh, Shishemi na tata na ye ba yaki kokutana na Jacob. Ba ye ko senga officiellement la main de leur sœur pour comme moi sinaba. Ezaki na mobeko moko nzambe apesaki Abraham. Ayebisaki Abraham mwana nyonso ya kobotama epai na yo. C'est-à-dire juif nyonso eza na sini moko. Alliance nyonso ezaka na sini. Alliance ya Abraham na nzambe ezaki na sini ya circoncision. Alobaki donc wana nde fo bakata mangenga bana ya mibali nyonso. Signe ekolakisa que le peuple appartient à l'Éternel. Eza signe ya circoncision. Et Simeon a Lévi. Ba yebisi peuple oyo na Shishemi prince na tata na ye il faut to circoncire bino. Ba yambisi en quelque sorte bato Yesu na makasi. Tangu ba ye ko circoncire bango parce que zaki signe bakoyeba ke oyo azali mwana na nzambe. Mubali nyonso fo ba circoncire. Tangu ba circoncis ba to obi ke circoncision pardon ezali pota il fait umela ba cho ba mekilochrome ba cha ba mafuta po kimobali emonana mboka mobimba bakati bango ngenga bavandi na pasi ya pota Simeon na Lévi baye. Après déjà kosala ba accord bayokani déjà pona bakozaki préjudice na dina bayokani po ba réparer yango bandimi batu wana nyonso bakata bango ngenga bakoma lokola bana bayambi Yesu ka mokonzi pe mobikisi papa sepeli bandeko ba sepeli mais Simeon ake koyebisa Lévi baye koboma ba garçon nyonso ya mboka wana na Shishemi na roi babomi bango e bazwi ndeko na bango dina ya libala bazongi na ye. Jacob ayoki sango wana asepela te alakeli bana mabe. Lelo toza ko fungola moya Max nde tozo loba yango histoire mobimba nde toko kota nde boyebi na ba sérieux elandi pona ko sambela melo na zo betlo liso na ondeza basi basali bako ya tata kolo mwana yo Simeon na Lévi boza kolo mwana te boza bandeko kaka mais kanda esali bango balobi œil pour œil, dent pour dent. Lolenge bango basaki ndeko na biso boye. Biso tokotika bango te. Biso il faut tozo kisa bango. Il faut te venger ndeko na biso. Bible dit ne vous vengez pas vous-même. Ne vous laissez pas agir na kanda. Mais Simeon a Lévi, quand de côté Liban, quand de côté, na moi ya Max, eza moi ba combine. Batu ba yoka na kapo basa ka batu mabe. Au moins déjà ndengo zana boyoka déjà na masa na popo sa ka batu mabe. Moi ya Max, spiritualité lango eza moi ya combine. Batu ba yoka na kapo ba détruire batu. Mutema mabe bo yoka ni kamo po bo détruire vie ya muninga. Bo yoka ni pona likabe bo détruire vie ya mutu. Yo loba mwana mama nanga makila nanga na kotika te. Bo sala ba combine po bo détruire batu. Mais tangu bo détruire batu. Bo zo malédiction ko ute pas tata. Ici ce n'est pas Dieu. C'est Jacob comme père. Après avoir traité alliance,
Après ça va traiter alliance. Oh Jacob a traité alliance. Na batu. Po basaki mabe baye. Yo boy. Boke koyo kananande konayo. Po bo détruire vie à batu moko. Tala moi ya Max. Bien aimé. Boya. Mutu akoyo lisola mutu po bo détruire vie à mutu. Na moi oyo. Simeon akobet la Lévi lisolo. Vous savez pourquoi Simeon kobenga Lévi? Ponya ke na benga batu musute. Parce que Lévi, nzamba bombela ka Lévi eloko moko bombela batu nyoso te. Yango mona Jacob a maudire bano mibale. Alobi na Israël binote et puis na Jacob binote. Bazui bénédiction à Ribin, bazui bénédiction à Siméon, bazui bénédiction à Lévi. Jacob y a bombi yango. Mais il y a une chose qui ça Lévi parce qu'il était le troisième. Or le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Lévi a si a koufa ki na kati ya malédiction tata. Mais mukolo Israël ibaza na kati. Na Égypte, il faut bima. Ange de la mort, tangoya qui a bomi tous les premiers nés égyptiens. Nzamba lobi na ko récupérer yango. Il fallait qu'il récupérer na Jida. Non, il fallait qu'il récupérer na Ribin. Non, il fallait qu'il récupérer na Lévi. Non, il fallait qu'il récupérer na Joseph. Non, mais à récupérer, il fallait récupérer Siméon. Non, mais à récupérer na Lévi. Parce que les chiffres 3, basakana kalangote. Il a récupéré Lévi. Et à côté ici, Lévi n'a qu'à être sacerdoce. Troisième mois. Et ça, moi, je suis moi, bateau Nzamba Benga. Apakola bango mafuta. Mais Simeon ayaka kokotsa bango, ayaka kokosa bango, ayaka kosa bakabal, ayaka kotia bango kombi, boya toke to bunda, mon frère ayaka to sabwe, mon frère to kenebe. Non! Dieu t'a choisi. Mais koyoka Simeon te na moi oh. Simeon a besoin mouté mané ko tindo sa muninga no mabe. Si me eza maboko no ko si mambelio bon muninga nao. Si me comprendre que yemo ko simba te fois que do luka Lévi. Mais Lévi ndi aza chiffre 3. Bien mais yondo za chiffre 3. Si me zo luko pour détruire vinao. Mais yeba yango moi ya Max. Et yé na ba réalité lango. Mais Dieu va te récupérer. Dieu va te récupérer. Nzamba récupéra Lévi. Après si libota nyonso à Israël. Après si bango bandaku ba mapangu. Mais Lévi après ça y était. Alobi Lévi yo zapari nangai. Na récupéré pour na boma tous les premiers nés. Ya Égypte. Yo na zuyo. Et na sali yo sacerdoce nangai. Na sali yo sacrificateur nangai. Yo ndo bando kote na kati ya sacerdoce nangai. Yo nde mutoko tumba mbeka. Bien aimé, nazo yebisa yo. Biso nyonso nzamba benga biso. Nazo yebiso nzamba sala biso benga biso. Mais biso nyonso nzamba confia biso ba mission te. Yana bato nzamba confia bango ba mission. Yana bato nzamba pesa bango makasi po ba soutenir bato ba mission. Mais na yebiso spiritualité à moi de Max. Et à tel makasi à tel point. Encore comprendre te. Yana double dimension. Yana dimension bato ba oya. Pour corrompre moral na yo, pour sala batu mabe, pour détruire ma vie à batu. Mais dans la dimension oyo nzambe akobenga yo. Bien mais pour nzamba benga yo, il faut bomber les premiers nés égyptiens. Il faut bomber les premiers nés égyptiens. Yaba oye nzamba benga. Il fallait qu'il va premier né. Bakoufa pour qu'on récupérer Lévi. Et tant qu'on récupérer Lévi, à tout n'a qu'à via moutouté.
Tant nkolo eko récupérer Lévi, asengaka avala mutu te. Cette année, quand Dieu va te récupérer, on a besoin d'avoir la pasteur na ote. On a besoin d'avoir la tata na ote. On a besoin d'avoir la coco na ote. On a besoin d'avoir la maman na ote. Ni ya mubali na yo, ni ya mwana na yo, ni ya nani. Mais parce que Yenzambe apona, il va te récupérer cette année. Quoique, ba combine koza, quoique, makambe osala, Jacob itata, alobi na kokota na kati ya boyoka na baote. Mais Dieu a tué les gens pour te récupérer. Tu es la récupération de Dieu. Sois calme, sois posé. Côté à gauche, tu es à droite. Kobina binate. Le enge moko sala ya yote. Kokota na kati ya panse batu misute. Batu abasi babeba. Batu anzamba benga bangote. Batu amba yaka obebisa ba via batu. Yo nzamba benga yo. Vi na yo esima mie pa nzambe. Mutakoya po lo banobo kenebo yiba. Mutakoya po banobo détruire via mutu. Mutakoya lo masolo mabe. Mutakoya lo masolo mabe. Mutakoya lo makambo mabe. Mutaye pa bebisa vi na o. Mutaye pa détruire vi na o. Yo kokota na kati ya kabalu wana te. Kokota na kati ya buzoba wana te. Mais yo ta nzambe, Dieu va te récupérer. Et quand Dieu va te récupérer, pourquoi tu as un sacerdoce? Papa osé, que mon Dieu te bénisse. Parce que ça moi récupération, au côté un sacerdoce Nzambe. Merci Nzamba Lola Pambola. Tika Nzambe a récupéré Moussala à Moutumoko, a récupéré Via Moutumoko, a récupéré Bomo à Moutumoko, a récupéré Bolama Moutumoko, Oe Bunga Kinzamba récupéré Ango. Troisième mois, eza mois nato. Yango lelo ezara mukolo oyo nazo définir yango pona komema ona losambo. Nzambe na ngai aza nzambe nao. S'abonner na ABC1 nde okomona ba programme nyonso sango mokonzi ya losambo. Nzamba pambola biso. Naza na posa na yo o comprendre que troisième mois spiritualité lango ezaboué que le diable viendra pour nos côtes ça akabal na kat na yo pour détruire via muninga na, mais Dieu va te récupérer. Si tu es d'accord avec moi, gumba mi tout place aux ali na lobali loba moko ezayondo lobaki ye ozanzambe ya bana bitike yo moko lobaki ye osungaka basi bakufela mibali pona nini pasi ya boye o Nzambe pona nini kaka boye o Nzambe Yahweh Yahweh yokalo sambo nanga ngai mwana na beli Nzambe na bomoi na ye pai na yo kotika peuple pai na yo. Oh lelo olingaki Nzambe le 7 mars ya lelo to introduire Nzambe nanga 3e mois dans sa spiritualité to bimisa Lévi. Nous avons compris que Simeon akoya ko corrompre Lévi pour bakende bab détruire vie ya peuple moko Nzambe. Mais yo, malgré Simeon, ayako zo Lévi, Lévi était d'accord avec lui, yo yaki ko racheter Lévi. Que le nom de l'Éternel soit glorifié de par libota. Rachetez-nous parce que Nzambe na biso. Yonde les grands boaz ba vie na biso. Na pambo libota oyo na kombo na Yesu to bonde liboye. Amen. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.